Coucou, très chers abonnés, bonsoir, salut, ça dépend à Air Bozota la Bisso. Nous sommes sur Dada International, le choix de l'excellence. Donc, Balobi, Makusa Yakwetu, Makusa na Bisso. Moi si nde mapusa, moi si nde kolamba, babi kolamba baye kolarango. Voilà, le lot na recette na biso. J'espère que ça va plaisir à trop na bato nyonso balinga Dada International TV et puis balinga biso. Donc merci beaucoup pour la confiance, restez toujours branchés. Tous na silence ya makasi parce que na reki na matanga tante nanga ota kokufa Emerance Wato, donc la petite sœur à ma maman Emerance Wato ota kotika biso matanga ezaki na braza jusqu'à présent maman kutu azakuna. Donc na occasion open on profiter na pesa merci et belé na bato nyonso ba soutenenga pendant épreuve oyo physiquement, moralement, spirituellement, financement na bosani binoté. Merci na famille Bota Mobimba pona ba appel na bino. Merci na ba compagnon de Dada International. Merci na Bella Production Mobimba. Merci beaucoup à RK de Bruxelles, mon ami, mon pote, je te salue là où tu es. Merci à Cocotte Vercamer, madame, ma marraine, je te salue en direct de Bruxelles na bosani yoté. Wani Evelyn full option, la grande dame de Belgique au Azana séjour nae Nakatia Kinshasa. Voilà, merci aussi à celui qu'on appelle taille américaine, l'a dit Mabila, ma papa na gas na keina Mabila manabosa niote balobi taille américaine. Donc merci beaucoup. Restez toujours branchés sur Dada International TV, le choix de l'excellence. Donc awa tout un système Yamakusa. Donc to mesana mamba olamba babi moi sinde kolamba. Voilà, awa nazan épinard nangai. Lelo na sala recette ya épinard. C'est pena na sala épinard, na sala ngona mbanga accompagné na mipanzi. Donc mipanzi mbanga na épinard. Donc bozala kaka wana pour olanda ba détail nyonso wana déjà na sali yango. Plutôt nazo sala nini épinard nangai bomoni nde nazo sali yango propre là. Donc ils ont rappelé au moins ils ont basé surtout que tout ça n'est langa boué donc depuis moi mai pour na ko sokolango vu que ils ont rarement ba salité et belé wana zo sokole pinard na ngai na profiter pe na pesa mbote belé na vie na nga pidel nganga balobi tonton bonbon kongo maboko pete babio ba kongo ba kabarate non ba kutana pidel nganga te. So beaucoup de pidel nganga bo comprendre que ba kongo maboko pete bazali. Merci beaucoup pour tout. On a na skoli légumes nanga épinard nanga nazo sokolango propre vraiment. Nazo tala na lingata moi eloko moi singelo ko moko lekate. Voilà, moi ça za ki kenge ya cuisine. Na sisi ko sokolango na bandi ko kate épinard nanga yi. Na banda ko katango en attendant na leka na étape mosusu nazo kata épinard nanga yi. Merci beaucoup na ba copine nanga nyonso bato nyonso ba sister nga tadingala pa mon ami je te salue. Yamsi Yambe merci beaucoup. Françoise Kele, merci beaucoup. Arlette Moukoulou, je te salue. Merci beaucoup pour l'assistance Nabino Glody Makoulou, mon ami, mon pote, je te salue. Nabosente la femme forte, j'ai tout Kassongo. Merci beaucoup l'assistance Nabino vraiment. Et ça là bien ma casse pas bito les là ba bazo lela. Wana ka te pinard nanga ka ton penza moi mike. Nga appelé Guimango ezara bien peu. Nazokata épinard nangai na sisi na a kubungisa misuni nangai na place na somba ki bakatelenga mipanzi mbanga misusu bakataite yonga mona baina kata na misaleli no ki femme forte nazobunda na ngope yango pe misuni nazokokata te na bi zambe nangai nazobunda na ngobo endeni non faut ka nazula une solution. Azo kata kaka ndeko kona misala exhibition. Merci na maman top, femme forte, courage et belé nzambe mtape sakaye mtajui. Donc c'est le Dieu, le temps et des circonstances. Abina circonstances nyo surtout kumisaye. Voilà. Abina monika mo na bité fona tango wana pona kata on bien azo kata misuni. Donc misuni o mo pa ba quel misuni? Donc misuni ya mbanga. O beneza parmi bilo na nga kolia mingi mbanga. Wow, ezala kitoko. Mipanzi peza wow. On a sepelé lilo vraiment. Na ça mélange nango et puis tout me camper ko partager ba idée na bato bo tala biso kolamba ba ye kola kaka nde na luba toujours kolamba ba ye kola ka mutayebi cuisine ko likazate. Prévenir même na ba fête tout peut ça na ba idée même na ba matanga tout peut ça na ba idée ataku tout bato service traiteur puis
bapesa na ka ba idée pour on ne sait jamais. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, na kati misuni nanga nazongisi yango lisusu ensemble. Voilà, nazongisi yango lisusu ensemble. Je continue kata kaka. Merci beaucoup na bino nyonso bolingaka biso. Otalaka biso bo s'abonner. Soutien na bino ezaki tango otali vidéo tina suka. Yango ndeza soutien makasi bo partager pe so sepe pe na recette. Au partager pe na bato mususu pe on ne sait jamais. Moto mususu tamsu na liambanga boete. Eza pe ka ba idée donc. Cuisine ezala kaka na ba idée nango ebele kaka. Faut toujours co-créer. Moi c'est na cuisine à créer kaka. Wana na bongisi misuni nanga propre na jui mai nanga ezali na moto etoki. Nga vraiment mbis emisuni boy ko sopelongo toujours mai ya moto na sopelongo mai penze tokaki na sopeli yango. Voilà, na sopeli yango mai ya moto. Voilà, na sopeli yango mai nanga ya moto na baloli mai ba o misuni misusu ezali likolo. Ezwa mai ya moto te na baloli yango. Na banzo balola na saleli pe kaki femme forte toujours. Na meko chalo na ziki koko le solo banga mwasa banga moto te. Ngala ziki na kokite na bi pardon na ziki mamio en swahili na nini na ibili talibaya. Na zima yana liboso na sopi ya moto asko na chema ya malili pona passer yango propre. Na banzo longola mbanga po mbanga ezala makasi. Donc encore jamais kotokisa yango na sangisa mbanga na mipanzi za nezo baza ya moloko ya poisson na kuluba. Ya limba na epamba. Donc so botokisa o sangisa na mipana nini na mbanga akokomelo poto yango moni na zui nini o musunyo na bosa na kabulongo eleka nini musunyo eleka nini pe na sana sala somo. Yango moni na zui nanu mbanga na bongisa yango propre. Donc to banana na kotokisa mbanga na biso bien là. Apprenez à vous na mipanzi. Vous allez toujours brancher, rester branché. Il ne faut pas zapper, mes chéris, mes amours. Les compagnons des Dada International, il ne faut jamais zapper. Babi ba ekula kakakulamba. Voilà. Puis nganga tonton bonbon. Omega nganga ma copine. Balubi la maman. Omega nganga. Y a Patrick Etumba. Madame Messi, je salue Messi Patrick en direct de la France. La PCG Canabisombo de Patrick Etumba. Patrick Tumba, mon thème, bata omega nganga. Voilà, ana tie sikoyo mbanga déjà na moto, courant pe kenda ke déranger nga na tanda na tie mbanga, pacha kango na maite. Soko tie na mai tellement que limba na pas nga na préférer nanu. Babiloko ezala na ngo ebimisa na ngo mwa ba mai na préférer nanu na tiango no bongo. En attendant awa nazo bongisa ba épices na ngai po na kindi kotia na biloko na ngai. Voilà, Patrick Ntumba ya Omega Nganga. Voilà mon couple préféré. Voilà couple na ngai na ninga ba mingi ba bisu eskabozali. Voilà bongisi waneza céleri na ngai na zui tomate na bongisi tomate mbuma nga lambela na tomate boîte te. So bosali constant cuisine na ngai bomona na lambela ka jamais tomate boîte. Donc so nga tomate boîte c'est que na lambi ma desu. Nde amour na nga otango tomate boîte na poivron na ngai. Nazo bongisa ngona longola eloko wana kati bato so batika na bango mais nga na sepela na nga na longola ngo. Na sepela na nga na longola ngo pona mona na nga pe eloko salade. C'est préférant na ngai na longola ngo wana na osokola be épices na ngai. Azo bongisa babi mosaye mosi ndini tona osala ndembi oyo na raisonner grand tendre mo akufa aisanga bit amuna ngaka ndila likaka o dada eska yo ebe olamba salela ngana ndembi na salela ndembi acha la pondu ona mwa ko otama nzaka ngabi te mosa tazolamba azolata kitoko azosama kamnyoso kitoko il faut pe azama kasi na cuisine parce que za moko oyo bongisa makambo. Déjà na kati épices na ngai nazolongola ndambo vu que na bandai na kotokisa na ndenda kotokisa mbanga donc na zui épices wana eza pona mbanga na tie mungwa na ngai na tie muscade na ngai na zui ai na tie donc moi c'est il faut biloko faut tara ai mingi po ai za ka traitant traiter babilo et faut ça pena anga ta ai mayelo na zongo pa maman mo tabandundu
soka zolamba tiaka ay bien moi ne faut tiaka ay ba dans ba cuisine ba yekola kaka na toutes mes pistes na longoli parti ndambo na mona eke kokana mbanga na nga na sangisina be pistes ya ona na salaki ali na ene ko sopango ana mbanga na ko sopango po etuka na nini na be pistes na ngo po sa guya bien bilo fait toka na moi be pistes awa ka moi mungu ana na tiaki ana fait toka na moi be pistes et puis pour na olungula bazei po makamnyo seza kitoko na tali boy na moni kauki maya liboso yango bakina na malembe zolandela na tali na moni ke kauki be pis pe koti bien na bi OK c'est bon na ba siko mai ya deuxième tour na ba siko mai na baloli lisusu pour natala soki elembi tour oyo ala na silisi na zipi yango na baloli na moni ke elembi kwa na moni ke elembi ndenge lembeli na kosangisa na mipanzi nanga na zuna miki na ngocha moko mwa na moni ke amsala na sopa na sopi yango wana voilà na sopi siko après na mélanger yango ensemble na zuna épices ndambu na bakisi sous vu que mipanzi ndenge na bongisa ki yango wana ezalaki na nini te ezalaki na ba épices te na tiaki yango ba épices te na bongisi po yango pe ekota mwa ba épices na tiango siko mwa marinade nanga ona bongisaki pona ko nini kolambela. Voilà, merci beaucoup à mon ami mon pote RKD Bruxelles, toujours ensemble tojali toujours ensemble na bosani yote la di mabila ma taille américaine des fois race papa na keina na grâce mabilama na pesi o bambote siko zali donc merci à Aimé Kunku ya Samen Kuku na pesi bambote belé na Wani Eveline full option la grande dame attends na sangisi na zui na tikisiko etitoka bomoni ndenge toki mbanga na nga na mipanzi na nga ilembi natali yamo na baloli lisusu namoni musuni na ngai ebeli namoni misuni na ngai vraiment elembi ndenge na bandai kolinga mosa akalkila kaka o peza evre esprit oyo ba inspiration e uta pente pa nzambe sala boy zongisa boy kid abisko ekomi na point oyo ifona bando kalinga mipanzi na nga pona boya kutika mbongo yo panzana tango namoni mafuta na nga ezwi moto ale na bandisko ko kalinga mipanzi na banzo pona penza mipanzi po adije sangana ki nambanga na mipanzi nambanga na mipanzi isangana ki voilà yango na komisko ko pona bosana ata lipanzi morote ba abonné na biso merci pour la confiance restez toujours branchés surtout fidélité au bopesera biso na Dada International TV merci vraiment naza reconnaissante dans le baso et bino bozate tina na biso pe ezala lisusu te voilà toujours continuer toujours na elubu na biso na pesi mbote ebele na famille nanga mobimba famille kanda na pesi ba biso ebele na ba brebi nanga ba free antral na ngai Anthony Salama Teresa Salama ba gros bisous na bato nyonso na bosanité Myriam Jangesaka ma sister Myriam Jangesaka Dede Langesaka Emmanuel Langesaka Medi Langesaka na Yemei mokonzi ya Bangesaka papa Oche Emmanuel Angesaka merci beaucoup on est ensemble Nzamba Zobate la famille reste unie la bossoni de Rosine et Fefo la maman Rosine et Fefo je te salue aussi merci beaucoup famille Kanda ba bisou ebele famille Wato ba bisou ebele bato nyonso balinganga ba bisou ebele chez na bossoni kombo chez na commentaire nazabe mutu j'ai comme menacé na pe mutu na ko bosana mais na bosana te nazaka bwino kanisa moi pe mipanzi na nga penza na tiaki yango po ekalinga masoki ndenge nini te mais namoni ke bandoka nga ndenge na lingaki abanzi ko balola ngo na banzo balola mipanzi na nga mipanzi pe ya kitoko si tout se balambi yango bien eza pe kitoko nga yango pe ya mo ya vite fait voilà ya bilo atongo betongo na fufu voilà na baloli mipanzi na nga kitoko la na zo balola
so balola misuni o papa Hervé bolamba misuni faire rigola shetani non o papa Hervé faire rigola loa misuni donc nde na olamba vraiment misuni misuni na moni mipanzi na bino mo bomoni na bandi okitisa yango mpona kosangisa ndambanga na kalinga kiti na bandi okitisa yango na bandi osangisa yango na nzongisi yango na nzungu na ngai place etokelaki. Voilà. Cocotte vers caméra, ma marraine. Ma marraine, merci beaucoup à Belle Vicomte, la patronne. Je vous salue. Merci beaucoup. La famille Libota Mobimba, vraiment. Na baton, autolexé, ba problème, ba matanga, batonios, babenga, et biso, merci beaucoup. Merci beaucoup, Nabino, na ba soutien. Na longoli mi pandi na ngai. Allez, na longoli mi pandi na zone ici, na nzungu na ngai. Pona na leka na étape mosusu na longoli mipanzi netie wana na nzungu mafuta na ngai etikali wana za yango ya okoka vraiment kitoko nde nalingaki ali nazwi épinard na ngai na bandi kotia bato mosusu concernant épinard bato mosusu batokisa yango nano après bakalingi me nga méthode oyo nazwa yango epa koko na biso Marie Zabibo abotelanga maman ya tokisa te donc kalinga ka bende place na kanga et puis na liango na trouver ngo eza bon donc on a bi na cuisine ba ekola kaka ba iba ka mayele to tali muta sale loko ya bien okiko yiba yo poko bomsa pe na ndenge na yo biso pe to sepela to créer recette oyo boye na ndenge na biso donc épinard na ngai na tokisité na kalingi yango après nde na 500 na biloko na biso ndenge ezala kaka ana bongisi yango vu que ebimisa mai yango na bongisa yango boye ebimisa na mai nango après nde toyeba ndenge tokoleka na étape mosusu. Voilà, nazwi natiki yango nazotala kaka na ngite ezika na monisco déjà ebandi ebimisa mai bongo nde ebimisi mai bongo ndenge ebimisi mai yango siko esanga mafuta mais so otali bien na omoni mai muto alamba penza mona ke ebimisi mai donc ebimisi mai yango na bandisco ko baluna ngo na otika ontima yana ekokauka na otika ontima ekauka po yango pe elemba voilà moi bandite na wana echa kachute po yango pe esanini elemba voilà mondenge ebimisi mai na chango lokote et puis na ngana chango lokote na ebike na kosengisa ba épices nyonso tala mai tala vraiment tabilo ko mai boy vraiment ebimenga oye balete oye vraiment voilà mai ezo manga pe na zo balu sakaka na zo balu la kuna balula balula azo balu sakuna voilà babi déjà lelo déjà wa tokende kotala ana talisiko na moni mai ekiti etikali mafuta na bandi kotala mafuta yango bien na bandi siko kokalinga awa posko yango pe lemba voilà na ndi moni ke dîner etonda ebukanisa ike etikala bon etikala bon te na pesi frère na biso Emery Boulamatadi Mbote Skazali chantre de l'éternel en direct de Belgique album na biso me ya culpa déjà ezobima bato nyonso balinga la bonne musique balinga musique ya nzambe yekuna aza chantre de l'éternel voilà awana tiki tokeko consommer album na biso déjà lelo les 3 na juma ai nanga una tout na ba muscade na mungwa na lingoni mo ba pima na ngai ona sombaki a déjà nini nanga ebeli bino mo bomona ke échanger même couleur voilà et puis nanga échanger couleur na jouer épices nanga naza na ndembi naza na litungulu naza na poivron naza na muscade nanga ai lokwa na tokisaki nini ndunda na ngai ndunda nanga ta nazo kalinga ngo natiaki eloko te ina tie épices nanga nyonso po na bandi ko sangisa ngo nyonso esangana azwi mwa marinade moko na sopi mwa etia mwa pifo ya bien voilà mama loko nalingaka ya kolia bato mosusu bazala oyo nazala na apeti te bosala ndeni
penza bala bilo balambi boyo nga na liaka te pardon quand on a koloba to consommer album na biso moni bepis pe bimisa lisuma bo monde mai bimi bepis pe bimisa mai donc na otika ngo lisusu bepis pe ebela bo monde matungu la biso na mi bimbe tele menga ka boy na otika bepis na biso ebela nazo balula ka malembe nazo balula wana mipanzi na nga na mbanga na nga deja nataki yango na nzungu nazo balula. Voilà. Chantre de l'Éternel, Emery, frère Emery, papa Emery Blamatadi. Je vous salue, babi mea culpa. Donc, bomoni bepis nanga esangani. Bepis nanga esangani, donc, epina nanga ebeli. Okolia na yango pe boye. Okolia no pe yango boye, oche na yango pe pembeni, ça dépend ya musunyo ko accompagner na yango menga na sepelaki. Kolia boete nazota bepis na ngai na monki bepis na ngai ebini to consommer mea culpa bato nyonso balinga musique ya nzambe toki ko consommer moto na peso ke kitoko ali na zui biloko na nga nazongisi mbanga na nga na mipanzi na nga una kalingaki après na zui légume na ngai asangisi yango na ndo cha malembe viki kikalunga ngo peza yi munoko ifungoma makasi asangisi yango penza kitoko le goût de ça na ebisi bino non tutaua mutu hapa leo biloko eza na gumoko siko nga nazala nde fan ya cuisine na nga so na raisonner leo na lamba boy na komba mo fan na recette wana ngaza bongo na ebite so ekomela bato nyonso nga perso na bileo na olamba boy na kombala moko fanatique ya repa na nga na koptani na sengisi mbanga na nga na bongisa mwangu bangu bangu ezalika moke po eza ngo fumbwa te sepela lelo échanger mwangu ne wana na bongisa mwangu balanga wana bilo na nga ezotoka apena zo panza ka mwamba ko panza pe mwamba za pasi apanzi mwamba na ngai apanzi mwamba azopaza kuna na oyoka musique ya frère na biso Emery Blamatadi mwamba na ngai nyonso epanzani na jusikoyo na tina biloko na ngai deja ndenge na sangisaki etoki ndambo ali na tie nguba na ngai wana na tie nguba koto nazo balola mukapara voilà et que ça l'accompagner na fufu na biso na baloli le quoi congolais nyonso ça se respectaka balola ye na baloli mukapara un bon fufu ya kati yango pe kitoko ndeka bato balinga ke katama abongisi boule na ngai kitoko baloli fufu ya bakosaka biso fufu ezaka ya baluba te biso nyonso tokomolia bilo na ngai ebeli merci beaucoup voilà comme que se servir restez toujours branché sur Dada International Télévision bao nyonso balingaka nga na linga bino bao pe bolingaka nga te nga na linga bino kaka po bino bozwa quand même temps ya kotala biso merci na René Kabasele de Bruxelles merci pour la nyonso merci na Ladi Mabila Matai américain 2 fois race papa na grâce na Keina Mabilama merci na Cocotte Vercamer na Bosanité Wani Evelyne full option Omega Nganga ya Patrick Ntumba na Bosanité Françoise Kele Arlette Mukulu na Bosanité Glody Mankulu na Bosanité j'ai tout femme forte j'ai tout kasongo ma copine Tadinga Lapa Yamsi Yambe Bella Production Mobimba merci beaucoup na famille Libota ba compagnon de Dada International on t'a réalisé biso émission oyo eza Anthony Salama donc quand je parle de l'Anthony Neve National voilà yem tata na sima caméra merci beaucoup mes condoléances pe na Beka Sikazali moi na nga utaye pe za réalisateur auto travail na uteko mama na ngai mama ebiloko eza goût pardon soyez soazongi te tokokutana na recette mususu mais oyo je vous dis ça donne envie de manger biloko boye alolo bo na liaka te non
Non, 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 non. Donc, na dada international, bobandozo ba recette, na ba recette. Merci na Pidel Nganga, tonton Bombo, babi mukonga maboko pete. Voilà. Merci beaucoup. So, nzamba zongi, toti, tali mukomususu, bisou, bisou, bye.